Pour prononcer que la RDC est en guerre. Mais guerre yango, tout le monde a cassé une guerre en Mboka, les deux parties, il faut pas s'affronter. Tout ça, tout le monde a partenaire au Salama. Mais guerre yango au Congo, ils ont Rwanda, Neba, Atarabiso, yo, on se plaignera toujours pour la Rwanda. On aura toujours un moyen diplomatique, une négociation. Mais Kagame a abonné à la négociation. Kagame, il dit clair n'a pas sorti médiatique que Azali prêt à quoi attaquer. C'est-à-dire il s'en fout des peuples congolais. Il s'en fout des situations des peuples qui vivent dans l'est de la RDC. Combien de fois le bombardement est salami dans le gamme na biso pour na est. Changement solution égalité. Mais c'est ce que dit. Donc il dit que Kabila Asali Mapé est belé dans mboka na biso. Mais toi qu'on vit sur une époque de Kabila, toi qu'on vit dans l'époque de Félix Tshisekedi, toi le président de la RDC. Mais à chaque fois, vous êtes là juste pour accuser les autres. L'autre même quand on a discuté à président de la République, pour le baquet, réseaux sociaux, on a dit qu'on m'a cambo, ma bébé, qu'on déforme l'information. Mais c'est le président, mais c'est normal. Vous ne pouvez pas condamner tout les réseaux sociaux. C'est vrai que la technologie est avancée. Dans les réseaux sociaux, tous les coups sont permis. Mais ce n'est pas ça le problème. Il y a qu'on se plaindre pour les réseaux sociaux. Les problèmes, ils ont dit que Moka, ils ont dit qu'il y a des wapi. Moka, ils ont dit qu'il y a des wapi. Pour nous, makambo mususu otanga avec facilité ba ennemi en Mboka, tomoni Joseph Kabila. Mais pour la guerre ya est, pourquoi vérité on a été combattu? Qu'est-ce qui est caché derrière pour la possibilité d'habitumba est? Vous connaissez quand même la vérité parce que vous êtes les garants de la nation. Mais ce fait que c'était qu'est-ce qui empêche le développement de notre pays? Ezali nini, websa biso. Et l'eau que ça cause et l'eau que mon côté. Et l'eau que ça peut empêcher le développement Congo ezalité. Sauf que quand Timothée Mamabé autant que Mona n'a pas politicien congolais. Vous êtes là pour vos intérêts personnels, mais souci à peu pénalité. Bon, moi, on a un poto, bon, moi, on a un télé, comment l'État a posé soit à peuple, soit à santé, soit à éducation, soit l'État a posé soit peuple dans la vie pour bénéficier de l'avantage de Bango. Bazali la kimia. Pour moka nini, mutatangi le roi tangate. Mutasala le roi la salakate. Mutoisa a chômé à vivre le roi la. Kolekana moto à salaka. Ils ont moka nini. Beaucoup même abisso pourquoi bolingi to changer té. Stratégie na bino ezali nini. Bon laisser peuple congolais na kati ya distraction. Congolais tozo kanini. Pour un changement de vie na biso. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous bénéficions dans la vie? Nous, la jeunesse congolaise, nous sommes plongés dans la distraction à Facebook, distraction à WhatsApp, distraction à Makambo, comme la vie sur l'autre côté de la vie. Au moins, même dans les réseaux sociaux, nous avons bien, au côté de la vie, mouké. Mais si on a la Makambo, Zoba Awa. Au moins, 200 cas, 1 million de cas. C'est ce que les Congolais aiment. Les Congolais aiment les injures, aiment des insanités. Les Congolais n'aiment pas quelqu'un qui a un éveil patriotique pour éveiller ma conscience dans le. Nous ne voulons pas de telles personnes. On peut partager rien. C'est parce que aux hommes qui n'ont non. Or, ceux qui comme un niveau pour partager un message à Boye, dans les réseaux sociaux partout, il y a conscientiser le peuple congolais. Mais beaucoup de journalistes, les politiciens consciencieux, pour moi, on a besoin de changer. Où sont les opposants à Bourg Nabiso? Martin Fayoulou à Kendawa, Moïse Katumba à Kendawa. Mbote na bino bana Congo, bana RDC, Congo Kinshasa, partout dans le monde, Boya Kolanda, magazine na bino Congo Plus.
avec votre frère, votre ami de tous les temps, Makosa Excellence, Esikawa Pito partageaka moi, ba sango ya mboka, ndenge zali kotambola, peto pesa makanisa na biso, tant to komona makambo na mboka, so zali kotambola malamu to mabe, awandi na émission na bino ya Zoom Congo Plus. D'abord ko remercier bino pour la confiance, pe fidélité ba ko pesa biso, ya ko sabonaka na kata chaîne na bino, pe ko partageaka balien na biso. De partout où vraiment toi comme on a musala ya kosalama, merci Nabino, bo soutenir biso, bo komela biso, ba conseil Nabino et ezali vraiment le bienvenu pour Nabiso et son Nabiso to améliorer tout ça no musala ya qualité parce que ya ngonde responsabilité autozoa nango pour na ko contribuer na vie ya peuple congolais. Alors nalingi dans un premier temps, dans la sortie médiatique, il y a le président Félix Tshisekedi na Bruxelles. Bandeko, bo partager message oyo, pe bo aimer, ils allaient ma candidature kopé ça pour na intérêt ya mboka na biso. Toyebi ke kobima ya mokonza mboka na Libana ezalaka beaucoup plus na moi secret na mboka na biso. Dernièrement a atari kobima sorti na ye ezalaki etaki ba subscription na ba congolais ebele koluka koyeba akendaki wapi. Etaki trouble pe etaki désordre na kata mboka, absence ya M. Félix Tshisekedi. Cette fois-ci, tu es comme on a hier sous Kobima, mais cette fois-ci, tu es comme on a bureau n'est pas communiqué, le cambo est sorti na hier, qui a qui pour na di capital qui santé, d'autres n'ingana qui a qui cause ba soin na libana yamboka. Kasi ba imboka, tu as dit que sur la makambo yo pour na intérêt yamboka na biso Congo, intérêt à RDC. Mon konzamboka to moni abimi a qui cause ba soin, tu es bi qui a qui cause ba soin, santé zali ya koningana. Mais kobima na ye depuis azwa pouvoir ti lelo tuza komona eloko oyo ya malonga nanu esalamite pour na biso peuple congolais. Isalité. C'est ce que nous déplorons, c'est ce que nous regrettons chaque fois. Mais oyo esali supasi na sortie médiatique ya mokonzi ekolo Congo. Normalement lokola abimaki pour na raison ya santé. Et Seigneur l'a quitté à ça la communication oyo toti koyo kaye kosala. S'il vous plaît, Baimboka vraiment toi qu'on regretter na ba propos oyo ebimi di susu et pas ya Félix Tshisekedi. Ba journaliste ba tunie motuna. Quand on a l'analyse, il y a une réponse, on a comprendre que Congo a la chancité. Volonté, égalité, il y a qu'à sauver le peuple qui va souffrir des années et des années. Volonté, égalité. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Tangu bozali ko continuer quoi kiser batu oh ezali ba intel ne ba bloquer mboka oh intel ne ba laki mboka mais to éviter quand est-ce que biso peuple congolais to koza changement pe développement na kata mboka na biso to baté lelo to moni parti au pouvoir IDPS parti oh ba ko la Sony ya mboka na biso RDC dans le monde entier. Ba makambo to tsala komona ngo nulle part ailleurs car na Congo de to komona makambo abwe. Président Félix Tshisekedi na ebité oyo akomi ko sala peuple congolais azali conscient na yango ou bien ezali envoûtement. Donc comprendre te. C'est qu'un mandat et tu koleka kaka boye. To bénéficier de loko côté. Il n'en est pas yango déjà ezali sacrifié. Parce que ce qui est bolandi malobanaye, tant vous dit kolobana ba journaliste, ce qui ici il faut pas évaluer année prochaine, donc 2025 par rapport au gouvernement. Or, il est le garant de la paix.
c'est lui qui décide. Dernière signature, il y a makambu nyonso ya mboka na biso ezali na mutu ya M. Félix Tshisekedi. Chose grave, tout le monde IDPS va créer des désordre grave na katamboka. Mais souci à peuple ezali tout le monde na ba désordre oyo iso salimate. Ba insanité oyo to peuple ezali ngo bosser ngate. Pour ça, peuple, ezali, tout le monde a changement dans le côté social. Gouvernement, c'est mis, moi, j'ai dit, depuis, côté. Tout le monde a changement. N'évitez, qu'est-ce qui empêche, l'autorité mboka na biso va décider si les sorts ya peuple congolais. Ezalaka nini na mboka oyo. Tout le monde na miso na biso peut vivre na miso na biso. Comment des individus va détourner millions de dollars. Les individus. 150 millions, 200 millions, 500 millions, 300 milliards. Et ça, comme na mboka na biso. Mais tandis que, bino moko bako bake, mbongo na mboka ezalite. Kaka bino moko bako bake, budget mboka ezali ya komata. PIB, tout ça, on a bino économique ya bobike, ezali ya komata. Mais comment se fait-il place na mboka o makambo ezali ya komata? Comment se fait-il que jusque-là, la population est toujours en train de souffrir comme si Azalina Moutakoloba était, Moutako défendre la cause de Azalité. Nakoka Mokondamboka Koloba, na discours naye, il est en train d'accuser encore et encore, mais c'est Joseph Kabila, Kabangi. Pourquoi cette distraction? Pourquoi la distraction en Bonakatamboka na biso RDC? Toyebi ke Kabila, Asali mabe ebele na mboka na biso toyebi. Mais toi ko vivre sur na époque ya Kabila te. Toi na ko vivre na époque ya Félix Tshisekedi. Ou azali président ya RDC. Mais à chaque fois vous êtes là juste pour accuser les autres. Notre même quand on a discours à président de la République kolobake réseaux sociaux oyo nezali ko memba makambu mabe ba ko déformer l'information. Mais c'est le président, mais c'est normal. Vous ne pouvez pas condamner tout le monde réseaux sociaux. C'est vrai que la technologie est allée avancer. Dans le cadre des réseaux sociaux, tous les coups sont permis. Mais ce n'est pas ça le problème. Il y a qu'à se plaindre pour les réseaux sociaux. Les problèmes, ils ont dit que Moka, ils ont dit qu'aucun de wapi. Moka, ils ont dit qu'aucun de wapi. Pour na makambo mususu otanga avec facilité ba ennemi mboka tomoni Joseph Kabila. Mais pour la guerre ya est, pourquoi vérité on a isa kobimate? Qu'est-ce qui est caché derrière pour na kosi sabitumba est? Vous connaissez quand même la vérité parce que vous êtes les grands de la nation. Oui, mais nini et là comme ça que bitumba. Nous avons des Congolais, des patriotes qui sont en train de mourir chaque jour na kata est kuna. Vous êtes conscient. Quand on discours na yo M. Félix Tshisekedi n'a pas na motema. Que s'il faut négocier, on peut négocier na M23 mais on peut négocier na ozobenga criminel Kagame. L'appellation ce n'est pas un mot, c'est pas et ça problème ité. Tu as besoin il y a qualification té. Tu as besoin de pratique. On peut prononcer que la RDC est en guerre. Mais guerre yango tout le monde a cassé que guerre est en mboka, les deux parties, il faut pas s'affronter. Tout ça, comme on a partenaire à Rosalama. Mais guerre au Congo, ils ont Rwanda, Neba, Atarabiso, yo, se plaignera toujours pour la Rwanda. Qu'on aura toujours des moyens diplomatiques, des négociations. Mais Kagame a bonné des négociations. Kagame, il dit clair, n'a pas sorti médiatique, n'a que Azali prêt à quoi attaquer. C'est-à-dire, il s'en fout des peuples congolais. Il s'en fout des situations des peuples qui vivent dans l'est de la RDC. Combien de fois, bombardement et salami, nangamu na biso kuna na est. Changement, solution, égalité. Mais c'est Félix Tshisekedi. Vous et votre gouvernement, Jean-Pierre Bemba, Kotaki Awa, on pensait que Jean-Pierre Bemba allait soulager quand même le peuple congolais. Mais, distraction, qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Vous voulez quoi avec nous les peuples? Vous voulez nous sacrifier tout ça là Kobal Nabino ou Benini? Hein? Donc on a droit à kobongate, on a droit à vivre na kimete, on a droit à avancer dans la vie.
Bo vani na poto, bo bi via poto nengezali, bo voyager na ba mboka, bo koli na ba mboka. Pourquoi kaka classe moko bo indi bazalaka kitoko bazalaka na vie bien? Une partie ba député, ba ministre, ba DG, ba sénateur, ba ngonde bazali ko vivre vie opina ba to singeli ba vivre. Mais biso nyos auto tikali na se ba enseignant, ba soldat, ba fonctionnaire, mutu moko te zali ko mona esengo ya vie. Pourquoi? Avec tout ce que nous avons dans notre pays comme richesse, comme potentialité, ba mongo, ba mine, ba minéré, oh mongo ekota na ba minéré, mongo ne kendaka wa pesa ani pour le peuple congolais. Donc tout le bateau. Soda zali minimisé. Soda zali négligé. Soda azana valeur te. T'as la vie à policier, t'as la vie à militaire. Donc, nyos o to le baté, tant que mon amabe to le baté, to le c'était. Oh, mon capot ezala développer, ezala ko senga. Il faut justice etiama. Il faut mibeko etiama. Batu bako landela mibeko na, ce sont des services de sécurité, ba agents de l'ordre. Mais ceux qui agents de l'ordre rango azali ko se retrouver te, azali ko souffrir na famille na ye, ko souffrir na bana na ye. Quand est-ce que à cause de la valeur de bosser le peuple congolais? Nous avons vu même dans des vidéos comment des policiers sont en train de faire de n'importe quoi. Le militaire, on va considérer honneur, de vrais patriotes, on va considérer honneur et yamoka. Regardez la condition qu'on vivre. Nayango. Mais ce fait qu'il s'est dit, qu'est-ce qui empêche le développement de notre pays? Ezali nini, boy sa biso. Et l'eau koza koza et l'eau comme côté. Et l'autre chose qui empêche le développement Congo est sauf que Karakimote Mamabe autant que Mona n'a pas politicien congolais. Vous êtes là pour vos intérêts personnels, mais souci à peuple égalité. Bon, moi, on a poto, bon, moi, on a bamboke belé, botamboli, comment l'État a causé soit à peuple, soit à santé, soit à éducation, soit l'État a causé soit peuple bazali ko bénéficier na avantage na bango bazali na kimia o moka nini mutatangi lokola tanga te mutasala ka lokola sala ka te mutu asa chômer a ko vivre lokola kolekana mutu asalaka eza moka nini boko mema biso pourquoi bolingi to changer te stratégie na bino ezali nini bon laisser peuple congolais na kati ya distraction. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Tant que tu as peuple, na kati ya situation oyo. Alors, sortie médiatique, c'est que des ezali kosa la passe, ezali désolant, ezali raté, parce que donc vivre toujours les mêmes promesses, les mêmes choses qui se répètent. Et lo kasikana maloba na yo ezali te. Nyos oza koloba lelo, boloba yango, elobama, avec même yo oya, na prédécesseur na yo, elobama, changement égalité. Le peuple congolais n'a plus besoin de ma parole. Nous avons besoin de pratiques, de vivre le pratique, le changement total na vie na biso. Alors, pour na chiter, na ko lancer toujours message na jeunesse congolaise, na peuple congolais. Nazali jeune loko labino, toza bilenge. Toza bilenge. Kozala maye les alika kotanga classité, ba classe belé parce que ba tangi ming na Congo, ba ngonde ba kobima lokola ba bourrique ba tono vide. Parce que le président de la République a entouré na combien de conseillers, ba ministre, ba cabinet na bango avec combien de membres dans ba cabinet. Mais qu'est-ce qui fait que nyonso autant que vivre ils ont toujours médiocre pour un changement à biso peuple. Alors, voilà pourquoi la jeunesse congolaise, il faut toujours vivre biso au sérieux. Tout le monde a bamboka misusu, lipe mati, peuple babimi na balabala, batamboli. Vie sociale est commis parce que peuple babimi batamboli. Ce sont des pays qui sont déjà développés par rapport à biso. Mais comme il biso peuple congolais nanzela, ezali soki parti politique,
bazali na bafrontement nde babengi bino bobima nde komona peuple congolais abimi po bakosi na 2000 bakosi na 5000. C'est comme si yango ekosi ça passe na ye. Kobima ya peuple congolais na libande ezali soki concert ya musique ezali musique chrétienne to campagne to musique profane bafali bafere nde komona congolais abimi po na ambiance. Donc kobima ya congolais ezalaka kaka po na ambiance. Or to kobosana tant to kobimaka chaque fois na ba moment ya ba plaisir kokende kotalisa na mokiba kozwa biso ndengini bakomana ke non na Congo problème ezate. C'est ça les stratégies on va mettre en place pour nous distraire le peuple congolais. Mais nous le peuple, nous les jeunes, pour la carte de distraction. C'est comme si baté na carte nzungu, baté bino na carte parce ngate. C'est comme si baté bino na carte nzungu moko boye pour na boza toujours aveuglé. Ceux qui ont eu conscience, yakoba na ko revendiquer, ba plein oyo yako sala ma pona faire, pona fali, pona miye, pona kalambai, pona Martin Bakol, ba plein wana ceux qui ont commis ko sensibiliser na mo peuple pour la prise de conscience et changement na biso. Je pense que ba konzi oyo bazali ko nyoko la peuple bango moko ba ko changer ba décision na bango. Bako changer te, c'est parce que biso moko to pesi bango pouvoir ya konyoko la biso. Bako changer te, c'est parce que biso moko toza tondimi vi oyo ba présenter biso actuellement, tondimi ba nyoko la biso, ba faire souffrir biso, yango wana bako changer te. Les jours où peuple congolais a kondima lokola mutu moko avec b'artiste musicien, avec b'artiste comédien. Ndenge bako sala ba promotion ya ba Martin Bakole, ba promotion ya ba musicien pour na ba campagne, pour na ba nini. Ceux qui ont eu conscience wana dans chaque média, beaucoup mi conscientiser peuple congolais, je pense que révolte et ya kanakata communication. Congolais tozo kanini pour na changement ya vie na biso. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous bénéficions dans la vie? Nous, la jeunesse congolaise, nous sommes plongés dans la distraction à Facebook, distraction à WhatsApp, distraction à makambo, comme la vie sur l'autre côté de la vie. Au moment même dans les réseaux sociaux, nous avons makambo bien boye, mais au côté de la vie mouké. Mais si on a la makambo ya buzoba awa, au moment 200 cas, 1 million de cas. C'est ce que les Congolais aiment. Les Congolais aiment les injures, aiment des insanités. Les Congolais n'aiment pas quelqu'un, comme éveil patriotique, qu'on éveille ma conscience na biso. Nous ne voulons pas de telles personnes. Au Rolandate, au partager l'unité. C'est parce que, aux moments que nous, non! Or, ceux qui ont comme un niveau pour partager un message à boyer, dans les réseaux sociaux partout, il y a conscientiser le peuple congolais. Mais kuna ba journaliste ba kosala musana bango, ba politicien consciencieux ba kosala musana bango, tout le monde en mboka na biso eko changer. Où sont les opposants ya mboka na biso? Martin Fayulu akenda wapi? Moïse Katumbi akenda wapi? Hein? Docteur Mukonge azawapi, Muzitu baza, tous ces politiciens, ces sanga baza wapi, na ngambu ya opposition, boza wapi. Pourquoi vous vendez bouche bée na kata période au mbo keza ko traverser? Remède nini bo perception peuple congolais. Voilà pourquoi votre frère, votre ami est là, ma cause excellence. Toko lembate ko la musa conscience na biso. Téléma. Il y a un monde slogan na biso chaque fois toko le bango téléma to téléma. Yemsa doko ana pembe na yom deko téléma. To bima na vie à distraction. To luka to défendre l'intérêt na biso. Voilà qui message to memela ki no moko na lelo ceux qui bo sepe na yango bo partager bo aimer bo commenter et ko za malamu mingi. Mako sa excellence nazali wana. Chaque fois quand il y a des sujets nous allons partager. Makamza ebere ya koloba mais
tokolobi lango mikozali koya soki bopesi biso confiance tomoni ba partage na bino tomoni boza ko sa ko ya toujours ko aimer, en tout cas ça va nous soutenir. Merci Nabino, Boska Malamu, Kola Pambola Congo, Pambola RDC, à la prochaine, bye.